naye ko répondre bato nyonso balobaka ki mama balenda pona nyo kenda ka église te yo bondela aka na ndako mateya yo ezala aka ya ndako yaka église totala yo yaka église komona siko naye ko répondre bino bozo bakiti bopusa na bovanda bomoni ngande naza boye la princesse de Nkamba soki nga nalobi na ya na église bokoka soki nga Francis Kabalenda, la princesse de Nkamba Nouvelle Jérusalem. Na koti na kati église. Hein? Est-ce que bino pena boko yoka mateya? Ah, bandeko nanga. Ngana kota na église bino boyoka mateya. Mateya mkolwane yoka mate. Mutu nyonso église mobimbe ko ningane bandaka kotala nga. Boyebinga bien. Église mobimba ekobandaka kotala nga. La princesse aye, la princesse ya papa. Pe mukolongo, ngande muna ozwa mikro na oloba. Po ngande muna na pouvoir, ngande muna na nguya. Ngande muna ozwa mikro na koloba na kati église. Mukolwana église eko ningana. Mama na bino mama Rimwilu ako bima ako kende. Mukolongo yana ko kwesa ki conseiller direct na ye. Boko mona siko muto ya démasquer mama Rimwilu. Muto ya bimisi hypocrisie na ye na mokili. Muto ya lakisi mokili kiye mama Rimwilu en réalité. Bomona ngaka na musika boyokaka. Bolukaka nga na bafaso nyonso. Siko bomona nga na église. Boko sentir présence ya la princesse. Bomona siko la princesse ya papa na kati église. Mukolongo bokozwa agitation moko ekozala ya makasi. Yangwana mukolongo fona zona des soldats français bazala wana pona sécurité. Pour bâtir la sécurité hein. Pona sécurité. Nazui des soldats moko ya ba français. Des soldats français ba ye bâtir sécurité pour la princesse tanga zokota boko yoka mateya te boko zala agité boko landela nga boko linga botala kanga bomona kanga mukolongo ngande muna kozwa mikro na oloba po mukolo wana mama Rimwilu oloba te nga na koti na église mama Rimwilu azala na tele na banjo oloba jamais ya koloba te po ya za pouvoir likolo na nga te ngande muna na pouvoir likolo na ye ngande mukolongo na ozwa mikro na oloba na olakisa monene na papa Simoki Mbango kiangani na kobela na olakisa bokonzi ya Nzambe kati na mokili na kolakisa monene ya Nzambe na nga papa Simoki Mbango kiangani mon Dieu créateur Nzambe na biso Nzambe mokili dernière chance de l'homme noir na kote ya mokili Nkamba na koyekwisa bana mike ba bebe baza kuna ba 6 ans bana baka Nkamba yelu sele midiampa te bosala abaji ngaso na koti domination nyonso bozala mpo bino bozaka mvute bandimi nyonso ya papa boza na poto bozaka mvute mama na isi ya domina bino aza komema bino na style ya 26 bino moyebaka te alors makambo nga nalobaka mukolo nga na konia te église bato ebele baosepela mpo mama na esi bato babaya ye bavanda kaka tosala nini tosala nini bato babaye bato bayeba ye ke aza traître bayeba ye ke oyo 26 bayeba ye siko nga mutu wana nga na démasqué na ye église po église nga na oya mukolo ngo il faut na yeba ke asambe na province nini asambe l'église nini ala na Saint-Ouen ala na Saint-Denis aza na nga fona yeba po mukolo nga na oni ataka kuna osika oya osambe boyeba ke bokokoka soko talete bo bandotala ndenga pour sentir chaleur bo comprendre nguya o nga na lobelaka siko bomona ngo siko en face et ça blondene hein la princesse de Nkamba Nouvelle Jérusalem na kati église de agitation beaucoup d'agitation pour ndé la boy mokimo bayebinga kimbangi c'est partout dans le monde ayebinga muto a démasquer mama Rimwilu hypocrisie na ye wana alakisi yango na mokili muto a bimisi hypocrisie na ye na mokili o bato déjà bayeba na bango ya mona moya koloba te po babangaka so nga alakisi ke
te mo bangi nzambe te nga pe na obango te wana pouvoir likolo na nga te nga nde mo naza na pouvoir likolo na ye. Alors soki nga na ye église ya koloba te ya kotelema na mikro aloba te nga nde mo na oloba epuis ntango nga na oloba akoka te ozwa mapapa na okende ki conseiller direct na ye wana place wana yokwela esila mbala moko po conseiller direct ya hypocrite azala te. Conseiller direct oyo azobonisa nzambe azala te. Conseiller direct oyo andimaka na ye ke papa soki maoki angane te azala te. Azala te. Mama mwilo wapi? Mama mwilo kia wanga nzitani mari na nkamba na ye. Ate ya bandimi nkamba te. Abela monene ya nkamba te. Alakisa bato Jérusalem te. Oh, bosala abaje hein. Siko nga siko na kota na kati église. Bokoka te bandeko na botika nga ko nde na vanzi boye. Naza ko démasquer ba hypocrite. Po ba effet secondaire nango ezali makambo nga na lobelaka. Effet secondaire nango eza. Eko beta. Mbunde ko beta kelele ko makambo nga nazo lobela. Euti likolo. Na ya ko démasquer ba hypocrite pembeni ya Nzambe. Bandeko nga na star. Nga na star. Na ye penza wana bomoni penza la princesse ya papa. Bomoni nga bokoka. Boko résister te. Ouais. Bino nyonso miso obalukaka pa na nga. Église mobima boko yoka mate ya te. Obalukaka la princesse de Nkamba. La princesse ya ye, la princesse ya ye. Ouais. Eko ningana. Eko ningana ponga penana ba bebe wana bazaku na ngande muna koteya mukolo ngo. Ngande muna osimba penza mikro naza kolakisa monene ya Nzambe kati na mokili. Naza kolakisa monene ya papa simoki mba okianga ni Dieu créateur Nzambe molimo mosantu. Naza kolakisa naza koteya bato Nkamba nve Jérusalem. Esika banzambe bavandi. Esika trône céleste ya Nzambe ezali. Esika nyemo ko papa simoki mba okianga ni Nzambe molimo mosantu. Kati na bato. Poto komi na apocalypse. Tokomi na tango ya apocalypse. Vérité nyonso mokili fo eyeba. Toteya bana, toteya mokili. Ezato tokozala ba hypocrite toteya ka makambo akala. Balobi loba ya kala loba esika. Tokanga makoba papa balobaka papa balobaka te. Papa za koloba ti lelo. Tolakisa monene na mokili. Oh mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Mwana ko démasquer bino ba masque o balatisa bino boyebaka te bino nyonso ko comprendre bo lamuka po bato bayibi makambo ngana lobelaka bazala bango bakangaka minoko tokoloba nini to sala nini ta mambwana eza sute to sala nini otambola mi mabe okobima na mpoasa ezala papa ngenda botao ndekolanga kumisaka Nzambe ndo botama na molimo. Papa diangenda loba yango bino nyonso boza bana nanga. Soki mabi babotaka bino balingaka benga e monstre. Yango na kabola bino par-ci par-là bokende kobotama. Siko Nzambe wana. Yende siko abinanga na démasquer ba bébé spirituel baza ko bondisa Nzambe. Ba wakansa baza ba grand spirituel nzoka baza ba bébé spirituel. Na bimisa misala na bango na mpoasa. Papa diangenda ta boti yo na bonzoto. So ya bada ngenda Nzambe aboti na bonzoto aboti basata na ba anjo ya oba buaka kana se baya kubongola bango papa kisolukena papa dia ngenda yango na babota bango na bonzoto pona nini bazala pembeni na bango balanda bango me batosite ngana o démasquer tina suka tina suka. Siko la princesse de Nkamba nve Jérusalem. Aïe. Ezandeni. Nga mukokeka papa diangenda wapesa nga permission abina nga vanda bondela na ndako. Mukolo kaka koko ebisanga ke mwana na nga bongama dimanche ko kende église. Mama bandeko langa. Niveau na bongama. Niveau na kobongama pona okota. Na oya talaka siko na nguye Nzambe o déjà latisanga ponga na ba pouvoir mama bino za sona pouvoir te a vide nenga za wana aza vide po o ba pesa ye
a mérité nango te po abebisi ninga za na bebisi onga alobaka oyo aluwaka de solution abongisa na ye abongisa papa soki moki ngani azosenga totubela bato batubela abongisa asenga bolimbisi soki te papa soki moki ngani akopesa ye mokongo toza na mokili toza kaka na mokili bokokomprendre siko mama naza na raison papa soki moki ngani akopesa ye mokongo osoki abongo pourtant monita oyo papa soki moki ngani azolobake totubela c'est que déjà longwaka deya na mabe bongisaka pourtant okoclôturer mamba kotubela eza suti kala ezalaki papa soki moki ngani na nzoto na ye ya papa diangenda na ntango wana aza kobenda na ndoki aza kozwa bino nyonso boya na kati ya lopango na te ya bino bobongwana bato bakoti bandoki bakoti tala koyaka kobundisa nzambe yango mokili moni bato wana baza ti libanda balingaka te ke mokili eyeba trône céleste ya nzambe evandi na nkamba Nouvelle Jérusalem baisraélien batali ke te Nouvelle Jérusalem ancien Jérusalem esi elimwa sikoyo tokomi na Nouvelle Jérusalem ya nzambe eza na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem baye kopesa drapeau na bango ezala mpe na nkamba. Toile de David, le fondateur de Jérusalem, puisse flotter dans le ciel de Kamba. Je viens vous le remettre et je vous remercie beaucoup, en tout cas pour ce magnifique accueil que vous nous réservez à chaque fois. Kotika drapeau na bango. C'est pourquoi pas biso petote ya mokito la kisaka monene ya nkamba na mokili. Bolika kamba wana bo tala ba demon de bazalaka. Esika nzamba vandi bato mabe bakozalaka ka bapesaka bargima ya mabe balobaka makambo ya mabe. Po ezali cadeau nzamba apesi biso. Cadeau apesi na ye biso yango. Il fallait mokile sosola eyeba tellement que Satan aza risé aza koteyaka bato mabe aboya bato bayeba nzela nkamba omona un congolais ke Egypte OK Egypte osala nini Jérusalem otiki yango koto bato bazokoka kondima te po de bato oyo baza wana baza censé koteya mokili nkamba bazosala ngo te boni nkamba ezala ta boteya yango bandimi te boyisa mama na bino ya mama Marie soka tellement que ateyaka bato nkamba te tellement que ateyaka bato te kezali Jérusalem fo esika mokili fo elenda mpo nzambe avandi kuna kado nzambe apesi biso tellement que ateya yango bandimi te linio ya nzambe ata boetufe yango suka ekoningisaka mokili mobimba ekoningisa ekolamusa bato bakososola kaka obligatoire bokotikalaka na soni bokotikala na soni mpe bokoperdre tellement kobotama na nzambe ali bokomona kwa bokomi ndenge moko bobanga nzambe te boza kobanga nzambe te bomona lokwa bokomi ndenge moko ozela babebe spirituel kala te ekoyindela bino alors bolukaka te nga na ya po nga soki na ye ekoyinda star oyo mokili mobimba partout dans le monde de tous les kimbangistes yebi nga kado oyo nzambe apesi nga la princesse bomona sikoyo balenda oyo boyokaka wana elombe ya tata bino apesa bino milai mi apesa bino pouvoir te azusko nga asali nga na nguya na ye pe asali nga na taille na ye mobimba papa sikoyo akita mi ya costo sikoyo ya kati na mbinga na kati sikoyo so na koti église bokoka te bandeko na nga boyoka mateya te alors botika nga na vanda ti papa diangenda akopesa nga ordre ke tango ekoki kende église nde na oya mpo nga na oya nga na princesse na oya biso nde tokotambwisa lingomba na biso biso nde tokotambwisa mokili on va diriger ce monde dans tous les domaines
na nguya pasi mai moki anga nzambe tokolakisa monene na ye na mokili tokoteya mokili tokolakisa bango ke batika imagination za bazali mutu avandi na biso za na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem soki totalisi epai na ye tobipesi epai na ye tondimeli ye totie en épreuve place de tokobikisa soki te pasi na biso yosila te moyindo po bika ezaka na maboko na yo moko donc nga naoteyaka mokili naolakisa mpe bato ya mabe oyo baza pembeni ya nzambe bahypocrite bamiyipi baza kolia kaka mpo bazomona ke tobotama nga naza mwana papa ya ngenda lingomba na biso obenga na bonzoto bobenga nzambe abota te mpo nzambe soki aboti seki aboti basatana bademo oyo abwaka kaka na ntango wana epui nzambe mpe soki ya banzoto te naza na banzoto misato moko ye moko abotamelaka trinité na ye azongisi bango mo banzambe babotami mabota mosusu eza basatan oyo azalaki na bango likolo abongola bango baange ya satana babongwani te bomoni bozwi échec tena bozwi échec ekoyebana mokili ekobamba bino mabanga